Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Bido. Happy birthday to you. Danke. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Bido. Happy birthday to you. Danke. Bonjour, dans mon nyonso oya kolanda mama bijou na mkola lelo ndenge tozoloba boye tozali le 30 décembre 2021. Mama bijou d'or na prometaki bino avant année esila na kozongela bino mpona kopesa bato ba bonne année et puis mpona koyebisa bato tomeka kosala nano examen de conscience 2021 ezalaki ndenge nini, 2022 tokokota ndenge nini. Mama bijou bomona naza vraiment un peu triste. Naza bien te parce que touti exposition de corps et à nono Jimbi. Maman bijou aza éprouvé, papa leki abana nanga akufi. Mais tellement le quoi na sala prometa ki bino na ozongela bino pona kopesa bino ba bonne année, yango bomoni ke na zongeli bino pona kopesa bino ba bonne année et puis to mekana ko vanda, to meka kosala examen de conscience 2021 ezalaki ndenge nini, 2022 tokotambwisa ngo ndenge nini. Maman bijou a souhaité mes condoléances na batu nyonso to babongisi batu na bango na 2021. Lokola biso to bongisi nono. En tout cas, courage na famille mobimba de ma part. Parce que ngapi naza di nombre, aza papa leki abana nanga. Donc, bon anniversaire na mutu nyonso to auti ko fêter anniversaire na décembre, to bandana bidor Jimbi, bon anniversaire na yo. To komi na Dadou Mossi. Bon anniversaire na yo à partir à Congo. Au Botama le 28 décembre, dès que mon tantine Élysée, moi c'est Adéric, moi c'est na Suisse. Bon anniversaire na tantine Élysée, maman ya Bantoni, maman ya Bamaté, maman ya Balorienne. Bon anniversaire na yo, c'est meki ya moto. Bon anniversaire na mutunyo surtout au to bandaki déjà na janvier, tito komi na décembre, bon anniversaire na bino. Et puis mes condoléances na mutu nyonso tout oyo abongisaki mutu na année oyo surtout na maladie oyo ebimi maladie oyo toza nango ya ba corona. Merci Seigneur na batu nyonso tout tobelaki maladie wana et puis tobiki nzambe akumisama. Mama bijou don na linka koloba bozoka mungu na ngeza bien te parce que toti kolela to mekana no to vanda to mekosala examen de conscience to mekana ko vanda ko kanise loko nini ya mabe oyo tamusu to bandeko kosala na 2021 oyo ezali bien te pour na santé na biso oyo esepelisaki pe tamusu batu te to meka to vanda to sala examen de conscience to kanisa ndenge nini 2022 et kokotela biso parce que vidéo esalami le 30 na kolekisa yango le 20 na kolekisa yango le 31 to tikalika na ba quelques heures pour na 2021 et kindi 2021 mama bijou d'or na lobaka année soki si to lobaka ki année 2021 ezalaki mabe ezalaki boy na lobaka lisusu eloko eleki bonne santé ezate parce que yom tozo loba 2021 elekaki mabe 2021 elekaki boye oyebi 2021 ndenge elekaki 2022 oyebi te ndenge nini tokokota parce que ezala bandeko mingi ndenge touti kobungisa nono na fin de l'année boy ezala bandeko mingi bakanisaki ke 2021 ekosilela bango malamu mais bakomite nanga na yo ndeko oyo ozotala nga eza hasard te ezali eza ka ngolu eza na bolingo nzambe nde tokomi na ngonga oyo en tout cas il faut kokumisa nzambe parce que mingi na biso bakanisaki bakokoma bakomite biso toleki ba oyo basili kokufa na eloko moko te toleki bango vraiment na eloko te toleki bango na bolamu te toleki bango pe na mabe te mais eza kaka ngolu eza grâce oyo nzambe asalinga na yo yango wana pourquoi pas kokumisa ye na bamoma oyo nga mama bijou d'or nazokumisa ye
parce que grâce à Nzambe nde lelo bomoni lisusu na ye kosala vidéo oyo Nzambe vraiment akumisama. Merci beaucoup na ba bienfait na yo. Continue kosala kaka bongo to simba nzete to koma bakoko to koma na ba 90 to koma na ba 100, pourquoi pas ba 110 to mema bakoko ilenga mokili yango wana Nzambe apesa longue vie abatela biso na ba famille na biso mobimba. Mutu nyonso tozotala Mama Bijou na moment oyo na souhaité yo kaka ba bonne santé 2021 esili toyebaki yango na mabe nango nyonso toyebaki 2022 en tout cas toyebi te totika ngo nyonso tuka na maboko ya Nzambe. Mama Bijou do na lingi koloba lisusu année ezosila tomekana ko se corriger tomekana kotala ba santé na biso eza na bandeko mosusu docteur apekisa yo komela cigarette te komela na yo kaka docteur apekisa yo komela bière te continuera na yo kaka komela docteur apekisa yo kolia kata mosusu mungu ebele te mo continuera kolia kaka biloko ya mungu docteur apekisa yo ba biloko mais ozo continuer kaka kosala yango. En tout cas ndeko zala mayele vie eza kaka moko parce que docteur Nzambe mutapesi mayele vanda vraiment kanisa makambo nyonso to docteur apekisa kinga nazo continuer yango kaka tika parce que eza na litomba te. Eza na bandeko mingi tokumbaka voiture oyebi ke na volant tango ozokumba voiture epekisami masanga mais yo ozalaka kaka omelaka masanga ozwi vola okei. En tout cas ndeko nanga oyo ozotalanga c'est contrôlé zala sage soko za na volant oyebi ke kopusa voiture komela na alcool te biso ba otomela alcool te esalaka nini esalaka nango eloko te. Eza na ndeko mosusu lisusu omesala na yo kaka ta mosusu na volant kosololaka na ba téléphone oyebi ke police apekisa yango ezalaka bien mpona biso moko asala yango bongo mpona biso parce que eza très dangereux kozala na volant et puis oza kosolola soko osalaka yango okutani na video ya Mama Bijou lo tika do babiloko mike mike oyo ta mosusu oyebi ke nazosala yango eza mabe mpona santé na ngai nazosala yango eza très dangereux mais tozo continuer kosala tozala vraiment mayele na 2022 tosala babiloko ya bongo te ntango naza na volant obengi nga na kozwa yo te ube soki namoni eza appel eza urgent parke voiture osololi na telefone na yo osilisi okei ndenge moko mpe kaka oyebi ke naza na nga na volant bapesi yo bien komela te obomelika ndambu parce que naza na volant to se contrôler avant moto aya kocontrôler biso. C'est ça oyo Mama Bijou do alingaki aloba kaka moke yango wana et puis koyeba kozala bien na kati ya libota yo mama vanda kanisa na 2021 nasalaki nini ya malamu mpona bana nanga est-ce que amour harmonie mona ngena loba yango harmonie ezalaki na kati ya famille nanga nazalaki bien na bana nanga tout le temps tant bazalaki na besoin nanga nazalaki wana to pesa bana biso ba affection to vanda bien na mabota na biso mwasi zala bien na mobali na yo mobali zala bien na mwasi na yo parce que vigno surtout yango. Mama Bijou do ngana loba lisusu mwasi aza camarade ya mobali na ye so boza couple il faut bozala toujours ba camarade parce que na couple so boza lisusu ba camarade te eza lisusu couple te il faut bozala ba camarade il faut bozala ka uni il faut bozala ka même moral parce que so boza même moral nde bokoma bakoko botambola bozala malamu. Mama Bijou aloba lisusu soki batumi baye bazotambola ezo simba te basala ni bakabonaka avant totambola tozala esika moko il faut tozala même moral totambola ezala na couple ezala na niveau ya bakamarade tozala bien to fete ba fete malamu ba bona ne na mutu nyonso oyo ayebi Mama Bijou na ope ayebi ngate. Mama Louise mwasi ya papa ndoya na Noël na bosalaki ko souhaiter yo ba bona ne na yo bona ne na mutu nyonso to ayebi nga parce que bosi bozwaki ba mabanga na bino na vidéo oyo uti koleka. Bonne année lisusu na onate la chinoise obengoloba na bengo se komoni na yebi na mate onate la chinoise na oremba bonne année na yo parce que batu ba déclaraki bango wana bi Mama Bijou na yo ki libanga la ngate bonne année na yo na yango lisusu so ki libanga te wa déclaraki pa Mama Bijou o pas déclaraki te to sauter kaka. En tout cas bozala bien to fêter bien tozala bien na bana na biso. Mama Bijou do alobi nazara na kaka pona bino oza na besoin Mama Bijou do alekisela information na niveau internet ko hésiter te je suis là pour vous
oza besoin mama bijou d'or c'est la publicité mama bijou d'or azawa na c'est la publicité kandenge kolinga ndenge nazo c'est la ndeko na biso oya pesinga na c'est la publicité ya maison de passage na biso oyo eza na Matonge na Irebu A37. Merci beaucoup na mutu nyonso to apesa biso confiance bato bozoke na appartement na biso nzambe alola apambola bino mama bijou d'or alobi il faut que soutenir mutu soki azosala musala na ye omoni ki musala na ye eza malamu olio banda ko bude olio banda kosala ba témoignage ya mabe yaka soutenir musala na biso mama bijou d'or nga na lemba biso to lemba na biso ba conseil te chaque fois tozoyoka ba conseil déclaration na yo conseil na yo na ndinga malamu tokoyoka yango mama bijou d'or alobeza bato mingi bayeba kopesa moninga conseil te ozobenga moninga ozopesa ye conseil ozosala neti oza kotumola ye la sikoyo ba conseil ya bongo nga nalinga yango te yango eza na bato mibabake mama bijou d'or alinga reproche te non nalinga reproche mais yeba ndenge nini okosala nga reproche parce que nga napesa a motu reproche pamba te na ndenge ke nayebi ke so nazopesa reproche il faut nayeba ndenge nini nakokota pour na koma tina place oyo nga nalingi kokoma eza bato mingi bazala so azopesa reproche ayeka pum asente ya créature asente ya tumolio yango sikonga bato ya bongo esimbaka te en tout cas naza wana mpona bino oza na besoin okende vacances na Congo contacter mama bijou d'or na talo malamu na talo mokie ozala jamais dessus parce que l'appartement na biso eza waouh eza kitoko toza na problème ya courant te toza na problème ya mai te lisusu nini merci beaucoup na notre président Tshisekedi na ligne oyo tieli biso wana ya malamu na kauka en tout cas biso to bénéficier nango tozwi ligne moko ya bien à part départ unique oyo tozalaka nango batieli biso ligne moko ya courant donc courant côté wana Irebu mobimba côté na biso wana nyonso te bandokende lisusu te mama bijou d'or na sala donc tosala réservoir ya mai oyo tokoki kozanga mai te donc toza wana mpona bino oza na besoin okende congé contacte nga oza na besoin ya voiture à location contacter mama bijou d'or toza na boutique na biso oyo pour le moment vraiment ezo marché malamu te parce que nanu tosala elongo publicité te nanu tokomi eloko te yango wana pour le moment mutu avant akende na boutique il faut azwa contacte pa mama bijou d'or nakobenga bato bakofungolela yo okosomba eloko mais kala mingi te ekokoma vraiment ya mutu nyonso parce que tokosala yango publicité tokokoma nkombo nango tokosala vraiment oyo ifale esala mpona bato bakotaka basombaka biloko et puis toza komodifie yango ndenge moko mpe lisusu na restaurant na biso oyo ekofungwama kala mingi te normalement ifale efungwama na décembre awa mais efungwami te eza na mwa retard moke parce que batravaux nanu esili te bokomona restaurant na biso tokosala place ya bien oza na mwa anniversaire na yo eza na mwa 15 personnes 10 personnes 20 personnes contacter biso okozwa place na yo ya bien oyo kosala fête ekoleka malamu oza na besoin mpe biso tolamba tosala traiteur ya bien bamama baza wana babanda kolamba osepela vraiment parce que tozosala makasi kaka mpona servir bino po bopesaka biso confiance et puis restaurant na biso ozala bien vraiment na bato babanda okita Congo à partir déjà ta mosusu ya bafévrier awa ekosila nango toza na retard apesa bino publicité ya décembre mais esimbi te à partir ya février bokokita bomonaki restaurant na biso ekosila et puis boutique na biso ekozonga à marche et puis tozala wana vraiment kaka toujours mpona bino toza kaka mpe mpona bino bobenga mama bijou na numéro oyo eza na suka réserver place na yo avant mama bijou d'or aloba réservation tout avec l'argent soko pesi mbongo te moi to réserver le place ezate olobi na ona monoko soko bengi lisusu place ezali okozala na chance mais soki muto abengi liboso muto apesi moi à compte na ye muto apesi moi la moitié ya mbongo na ye yende wana nde toko réserver les place ata pendant une année toko bombela yo kaka toujours place parce que biso to travaillaka avec date ya kokita ya mutu na date ya retour ya mutu nde mama bijou d'or aza ko travailler sur ça mama bijou d'or alobi ande musala mama bijou d'or aza na matanga mama bijou d'or aza éprouvé moyena sala vidéo nanga vraiment moulaye ezate na lobi ka to se contrôler total ba erreur nini o ezaki na ba 2021 2022 to kokotambisa ngo toujours malamu pona santé na biso to se contrôler biloko nini toliaka surtout soki age bandi kokola contrôler eloko nini oza kolia contrôler eloko salela eloko nini oyo ta mosusu médecin aloba na yo kosala yango te tika parce que vie eza kaka moko mama bijou alobaka na bino lisusu eloko eleki bonne santé eza te nga nazalaka ata naza na nga na mbongo te naza na nga na eloko te
Donc, soyez d'abord, on a que pas médecin, on a fait beaucoup de médecin, on dit que tout est ok. En tout cas, on a évité de parce que l'équipe bonne santé, ils ont toujours le la maman bijou, pour battre la santé na biso, vous avez toujours biso, maman bijou bandé comme la mingi, les gosses bandé comme la coca mingi. Parce que dans une bouteille à coca, il faut la sili sango tout. Et puis on a la Coca-Cola, si on a mis on fait si là. Tant on a comme on a que ils ont mabé, ils ont détruit santé, ils ont bien té. Pourquoi? Maman bijou comment on a mutabate tellement na sala makasi na mela mai mais na komi koko sa bien na sala vraiment muto mai té na sala muto abate na mela té trop tout na médecin na lobi oui c'est bon et ça va ils a déjà c'est bon na mela té trop maman bijou mela alcool té depuis na botama ti lelo na mela alcool té na lobi té ke muto azo mela alcool nde eza mabe non ba lobi loko nyonso tout ezala excité ce que loko ekomi excès et ça la ka vraiment ezala ka malamu té to doser biloko lokola bamungwa to doser ba cycle mingi na nzoto tout ça là vraiment effort ya kobattre la santé na biso parce que ya monde tout ça important et puis pour la éducation ya bana na biso ba maman il faut to ça toujours makasi maman alala lisu moko ya okanga malisu moko polele maman ya bana alala ate alala lokoso elika munini maman bijou alala ba 4 5 ans de pongeye parce que na lingana na vana lala na moni bana na eli bana nga ba position surtout bazali nde motema na nga ikiti ndi na lali pongeye maman ya bana zalaka toujours veiller kotala bana na ye place nini baza kokende maman ya bana zana toujours pour opesa tozana toujours pour opesa bana na biso conseil pour ko conduire bango bakende nzela ya malamu ndenge moko pe mwasi so ozana mobali na yo sala tout mobali na yo azala malamu sala tout mobali na yo azala heureux sala tout mwasi na yo azala heureuse moi mobali zalaka toujours côté ya mwasi na yo kolingaka te kibakretaka mwasi na yo kolingaka te batumolaka mwasi na yo kolingaka te esika yo ozali ta mosu bazofinga mwasi na yo tozala bien na bacouple na biso tozala bien na bafamille na biso parce que vie nyonso tout yango mama bijou do nalobaka lisusu nga nasanoyaka te parce que navandaka bien na bapeti na nga tokokozala na fete biso moko kaka na kati ya famille et puis ekoleka nango malamu parce que nayebi nde nini tovandaka na kati ya libota na biso. Donc, on a zaki nango ya posa ya koloba yango wana ba mama tozala toujours éveillé topesa bana éducation malamu et tozala bana bazala raté ki bana poto bana boy non bana poto malgré toloba yango parce que biloko mingi ezala automatique parce que bakoli babotani mwana tamso azokoka kozala ko approcher mingi tamso na batute parce que azala matalité mingi tamso za bamindele babiloko ya mike wana ekoki nango kolongwa te parce que eza automatique mais babilo musu salama kibala musu abatu mundu ezala okutani nini na nzela koyebi ye penza malamu oyebi mama na ye malamu mwana ana pona peso mbote mwana ana pona approche wa pesa ta bonjour tanti ezala kapasi il faut kolakisa mwana kopesa abatu mbote nga naza na bana naza na moko azala kilo pona kopusa na kopesa abatu mbote mais eza ndenge na ye parce que nga mo mama na bango nazalaka bongo mais eza na ba misusu vraiment bana nga babandaka batu mbote bana nga bapesa batu mbote bana nga baza respect na beti tolo te mais mokili elobaka nango yango na tosala makasi kopesa bana biso éducation bana biso bazalaka bien na batu bana biso bapesaka batu mbote eza vraiment très important parce que soki mwana okutani na mokolo opesi mbote te esalaka bien te nga nayokaka bien te nayokaka yango mawa et puis bana maman oyo boboti bana mibali lokola mama bijou en tout cas toyeba ndenge nini tokoki koconduire bana biso na avenir na bango parce que lelo mama bijou nakutani na likambo moko voisin na nga awa ya mwana mwasi abengani mobali na ye polisi aye abengani kana mwasi akodo na mwasi asa poubelle mike esalinga mpasi etake mama moboti toyeba ndenge akoki koedike bana biso mpo biloko abongo eyelaka bango te mwana mobali fo ozala mobali mwana mobali ntango ozovanda na mwasi no efa sentir ke donc sans mobali na nga na eloko te epesaka poids linga mpenza ke ndako mwana mobali linga mpenza ndako wana ezala ya yo mobali mwasi mpenza azala na mo te ndenge bamama na biso bazalaka na Congo basi oyo bozalaka ke bobengana na libali na bino na bachasse ya bapoubele na banini ça fait mal parce que toza bamama eloko abongo euti kosalamela nga lelo nalobi no nayoki mawa etake mama etake moboti nalobi te nzambe efasala nga grâce bana nga ifo bazala mibali bana nga bazala basi te mobali ifo ozala mobali ifo mwasi na asantaka ke soki oza te vide donc mobali mpenza ifo ozalaka ke neti batata na biso ya Congo nde bazalaka wi bazalaka vraiment ba vrai papa
Donc wana eza nango kaka conseil mama bijou do alingaka apesa parce que tozobanda ane ya sika ntango mosusu eza na ndeko moko boye okoyoka mpe video oyo oza na ka wana ki mobali mwasi akoki kobengano lelo obimi na chasse à poubelle obimi na mwasi akodo ça fait mal eza vraiment mal sala makasi bongisa vie na yo sala makasi ezala posé mpona mwasi aye apesa yo respect mama bijou aloba mama bijou apesaka ne kaka conseil bofete malamu tozala biso 2022 ekotela biso malamu naza na kondima ke ekozala ane ya bavictoire oyo nyonso to ezalaki ya kokangama eza kofungwama na minute oyo esika nyonso to ezalaki blocage efungwama tozala toujours bien baprojet nyonso to tozalaki nango oyo tozalaki nango na posa ya kosala na 2021 tosalaki te na 2022 tosala yango soki tozalaki sans projet 2022 tokóma na baprojet donc balobi tolukaka na biso kaka tika koluka parce que nzoto oyo eza eloko pamba lelo komona nono boye j'étais vraiment découragée et puis je sais pas natali nga abi nzoto eza eloko pamba nzoto oyo initi tosalaka fier tosalaka na biso fier parce que eloko yango elongwaka na mutu et puis tosalaka baprojet ya balong terme parce que nzambe alobi mpe kaka ifo kaka koluka mais ça sert à rien ya kokaskade mpenza makasi bosalaka na bino lokola mama bijou nga na kaskadaka te ntango mosu bomona bato bomona bobi mama bijou akaskadaka mama bijou asalaka be non na kaskadaka te moto ayebi mama bijou alalaka pongi ti 12 heures mama bijou na forçaka vie te eyaka nango kaka na ndenge mo ya pete na forçaka vie te na force vi na bela attention nasalaka place oyo nasali oyo nakoki nayebisaka bino lisusu mbangu nde pema nga ndako so na bino otonga ngo 20 ans na otonga ngo pe 20 ans na kinga mbangu te na sala concurrence na mutu te na otonga memilingi te na otonga inter te na otonga ka onga la okoka parce que je sais je peux pas na bima libanda na bana luka soki kayu moko boye soki musala moko boye de banda tongo ti soki na sala 5 fois 6 fois na semaine soki na journée pana luka mbongo non na osala ngo te na force à vie te na mema ya vie na ngaka malembe so na zui te na vanzi na osala baprojet so namoni ke kota projet ezobimisa mbongo ebele kote mosusu nasali neti na frede mwa badepense priorité ezalaka nalia bana nanga balia epuis nabomba nzoto nanga ta na mwa elamba boye ezanga tata elamba ba 9 euro na olata nanga nazalaka nanga exigeant te soki ndenge nini te avana memasaki fo saki ezalaka kaka ya ba 3000 euros 4000 euros non saki kaka so eza kitoko na titie na lipeka na memina elamba so eza kitoko na latina donc mpona olobaki mama bijou force à vie na ye te mama bijou osala vie na ye malembe mama bijou atikala nzambe asala parce que sans nzambe mobulu to force bavie na biso te mokili oyo vraimen eza evanité de vanité evanité de evanité mama bijou alobi ntango namoni nono namoni mokili pamba mama bijou dor alobi lisusu mama bijou azala na problème ya motu te lingaka kozala na problème ya motu te mama bijou dor akimaka nde baproblème nakimaka baproblème côté problème eza na oya lisusu te côté oyo naemoni ke bolinga yanga te naomonana te eza nango mabe te eza bien eza mpe mpona komibatela kose épargne poison ekoma nango lokola likaka mosusu moto mosusu akoyina yo osala ye eloko te ayina yo kaka sikoyo soki namoni ke place wana balingaka na bango nga te pourquoi naya eza te ke mama bijou dor aza mabe non na evitaka baproblème nakimaka nde baproblème tozala bongo so omoni place mo balingaka yo te 2022 c'est retiré so omoni place mo nakendeke ezopesa nango nga litomba te ezalaka nango bien te so nakei nazalaki na imere ya bien nakomi kuna imere nange ebebi nake mpona nini so nakei kuna nakuta bato bakotumolanga na koswana na kofinga na kosala mpo naswana te nafinga te naloba mabe te natutisa bato libaku te navanda elingi kolakisa te ke motu aza mabe mama bijou dor akimaka baproblème mama bijou dor alingaka place ya mabe te mama bijou dor alingaka place ya kimia oyo namoni kesoi na koti ntina kobima naza nanga à l'aise okoba nomonanga mpe chaque jour nazongi lisusu na jour mosusu ndeko moko bamonaka nga na matanga amoninga mpe na olamba mikate abi bijou mpenza alingi we bijou mpenza osaelo mikate bijou mpenza oui parce que na se sentaki nazalaki à l'aise
se sentaki nazalaki à l'aise soki tukolala kuna ata une semaine akokai nanga kolala kuna parce que na se sentir que naza à l'aise. Donc maman bijou do alinga place où aza à l'aise, place où naza à l'aise en tout cas na koya nanga, place où naza à l'aise te na koya te eza pona dignité nanga, eza pona komi batela, eza pona koboya komi tutisa. Parce que on okende kuna na banda komi tutisa mama baku, na okende kuna na komi koyima ima, na okende kuna ba tumolinga ou bien na kena tumoli mutu, ça sert à rien. Malamu na vanda na finika nanga kouette. Elingi koloba te ke mutu aza mabe, to se contrôler na biloko bongo. Place au moniki ezo esimbaka te vanda na yo. Vanda na yo kozala na problème na mutu te parce que mokili eza na mona tina te. Kolala na bakanda ya batu te koyina ka mutu dans le vide te. Ovandika aboyo yina na ka bijou pamba bola asala yo eloko te. Nyonso tona totika. Totika kobetisa ka totika komi loka biso moko. Ovandika abokangela muninga buti asala eloko na tena likambo nini. Kola na ba problème à bato. Pourquoi? So Monica a bijou na TV olinga kete. O Monica a bijou na TV oleki Singapour olinga ngati na raison. To se contrôler 2021 toyebaki yango nde nini elekaki 2022 toyebi te nde nini ekozala yango la mama bijou do na yeka mpona pesa bino ba bonne année ezosila tozala malamu 2022 mpe ntango tokobanda nayebi ke ekobandela biso malamu toujours ka losambo okoti ozwi bana na yo kosambeli 2021 toyebaki yango ndenge ezalaki 2022 ntango tokokota tozala toujours biso oyoka mwa makelele mbo azali awa na se ya bimalamu mbo abimalanu mama bijou dor alobi intégration nalakisaki bino na 2020 na Noël nalakisaki bino mbo ala biso na bonne année nalakisi ete eza ka ba intégration mama bijou dor akomi na mbwa mwa progrès esalami mama bijou do aloba malembi parce que tokimaka mbango te mbango vraiment nde pema donc mitema eza ya kozoka tozoki donc nono azalaki cher mpona biso nyonso azalaki cher mpona mama bijou parce que naza na basouvenir ya bien so lelo navandi boye nabandi kokanisa amarkanga na vie ntango nabota ye mwana nga suka azalaki nakokoloba parmi babezour nango badoci balobaka parmi babezour nanga oyo badoci balobaka parmi bavisiteur oyo mama bijou dor azipandaki kozwa nono azalaki premier donc visiteur na nga ezalaki nono ntango na bandaki kovanda na Pafendor bana azalaka soki awuti kotambola akitelinga wana awuti kobota siko tozalaka biso mibale na babebe bana bake classe ya kolamba ezali na lambi tolie ndenge moko mpe kaka na hôpital nono bandeki koya mingi ba 17h soki akuti déjà ndenge batiaka table wana nga na ye tokovanda na fraîche tovandi tozolia na biso basalade tozoseka tozosolola donc naza na basouvenir ebele so totali bongo tozongi suti ntango azalaki nanu na mwasi na ye ya mondele naboti so tolui tobima natikela nono bana nono azalaki na mbwa na ye donc akoyedenga na kotika na bana ntango so naki Belgique atikali na bana na ye po aza papale azalaki papaleki basouvenir ya bien mpenza eza bien eza vraiment ebele natikala kozwa ye na mabe te mpo balobaka kaka ke soki moto akufi akomi malamu surtout nga kote ya bapapa leki bapapa kulutu kote vraiment ya bana mibali nazalaka na bona baproblème te ndenge mo mpe na batata mwasi nazalaka na bona baproblème te mama bijou azalaka na problème ya motu te donc nono azalaki cher mpona mama bijou yango mama bijou do lelo vraiment nakoki kosala émission te tozalaka toujours malamu courage na motu nyonso surtout oyo azoki lokola mama bijou do alobi à la prochaine tofete kitoko tozala toujours bien bafeti elekela biso malamu bapekisi mpe biso bapetard tokobeta petard te 2021 donc eleki biso kaka na système ya bacorona na bandako na biso bato tobelaki bacorona oyo 2022 nayebi te surprise ya nzambe soki ekozala ndenge nini me mama bijou do naza na kondimaki surprise ya nzambe ezala malamu ke nyonso mpe koleka malamu bana bakoli bana bakomi kobala donc tokomi kobalisa yango il faut tozalaka toujours bien
parce que moi nanga ko ya ko beta porte tamsu na ndako moko boye bakangeli porte ko kota te parce que maman abino azala abo nzoka mama abonga azala mama malamu très bien mama malamu mama bijudo akoka ande ba esika ya mabete esika ya mabe na koka yango te nalinga esika na zana ebite oui tout est ok malgré baluba lisusu ke apparence trompe mutu mususu otamso alinga na yo te mais azolakisa yo gentil siko eloko bonga ndi nalinga yango te parce que nakoka kosala hypocrite te kala kutu nazalaki so nalingi yo te na peso ta halo apamba oyo te mpona osala vraiment kosalaki te bato mosusu bazalaka alingaka yo te osala hypocrite etikala soki ezalaka lisumu te soki mpe ya lisumu wana nga na kozwa na nga yango te parce que nasala hypocrite te soki nalingi yo te omona mpenza face na nga nalingaka na nga yo te donc c'est ça mama bijou do nasala hypocrite te yango wana nazala toujours bongo so esika nalingi te na oya te matanga soki nayebi vraiment il faut naya parce que likambo matanga donc toyaka kaka ezala olingaka nga te ezala olingaka ngai so nayoki yo naza na temps ou bien mama bijou aza na Deutschland omonanga so ta mosusu bomoni nga te ta mosusu nayokaki na ngango te parce que nga telefone na ndako nange ebengaka te telefone na ndako nange ebengaka te nazwaka telefone na bato bazoluka bapartement bato bazolika bavoiture aloué nde yango wana nde moto etonda chaque fois ezaka bato ya balondres bato ya baétats-unis bato ya bafrance ya babelgique partout il y a Allemagne mais pour la vraiment téléphone maman bijou do ebenga tam su mutu mo ayoki nouvelle ayebisanga ezala vraiment ma passe ya ngana tam su mo na ki makambo mingi maman bijou do ayaka te ezala vraiment mingi tam su na volonté na ngate tam su na zalaki vraiment mal informé ou bien nazalaki informé te ya ngana tam su pe na yaki te na lingi bino mingi babona nde na mutu nyonso oyo akotala video oyo maman bijou do alobi tozala toujours biso to se contrôler na makambo nyonso to ezalaki mabe surtout bato bazana ba problème à la santé maman bijou do abeta anxiété so ba pesa yo kisi melakisi so ba le docteur aloba na il faut melakisi melakisi ce docteur apekisa yo eloko la tika kosala te donc yango wana nde maman bijou do aliye vraiment kobeta sete na vidéo ya lelo parce que na yebi na bato mingi bazalaka bongo docteur apekisa ye masanga na continuera kaka siko place abongo ndenge na comprendre ate kolingi nini parce que mokolo okufa opesa bato kaka pasi donc malgré liwe eza nango kaka mpona motu nyonso tu ezala orespecte bamibeko ya docteur okufa kaka mais torespecte kaka parce que docteur aza nzambe moto atia ye docteur aza nzambe na biso ya se soki apeki so eloko tikatika ndenge mo mpe bana so baparent na yo moboti na yo azopeki so eloko boyokaka parce que biso tomona moi liboso na bino makambo nyonso tuta mosu oyo ozolinga kosala yango lelo nga nasala yango kala nasala na ngango so siko nango mpe so conseil ozoyoka te mobulu babonane na motu nyonso tu bamosi tu esika bozali babonane na bino mama bijou do nalobi soki otalaka bavideo na nga nano sabona te en tout cas naza na besoin un plus na yo tielaka nga bacommentaire tielaka nga bageme partage video oyo mpona esala mama bijou do bien bakombo na bino nyonso tu mwena tanga te parce que boza ebele mama bijou do naza vraiment abattu naza donc je sais pas naza vraiment nazoki mingi na kati ya motema na ngai yango mwena pesa bato ba na bwaka bino nde na bwaka bino te bokende te bozala wana toujours na ozangisa nde na kozangisa te nde kotiela bino bapublicité ya maison de passage na biso na tiango na suka oza na besoin okende Congo contacter mama bijou na numéro oyo komona na bapublicité ozala journée d'ici na lingi bino mingi bambula sika tokota malamu nzambe abatela nzambe azalaka toujours na biso parce que mama bijou do alobaka lisusu eloko tu tolobaka yango nde esalamaka tolobaka toujours makambo ya bien mpona biso topesaka tolobaka makambo mabe te nga naza boye nga na kobonga te nga na kokosala boye te okokoka lobaka makambo ya bien mpona yo surtout kolobaka makambo ya bien mpona bana nga bazala boye esika nga nakomi te bango bakokoma nasombi soki eloko boye te bango bakosomba nasali boye te bango bakosala donc yango wana nde makambo soki ozoloba bongo nzambe akotia liboko omona makambo to bandoloba ebanda kosala ngai nyonso tu nalobaka esalamaka nango donc merci beaucoup na tata nzambe parce que ozalaka toujours na côté na nga bye Obizonyo zona bilore butike tokotana
Simba Bogartala, hey, Esalina Ndengena Yomwani, Balobi Tokota, Lelobi Sonyo Sona Bila Boutique, Tokota Nebiso Dolata, voyant Simba Bogartala, Ayesalina Ndengena Yomwani. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso tozana ba appartement où ezali à 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement Nabiso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin de micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.